ya dadi alobaki na ne oyo wana 25 ans soko miti ba 40 zo simba ta kumko saba prière ko lino ndire matanga ba pesi na projet yo ta bango kene gisi ko baze blele so mwen biasa mutao pia zolela seke mikumbele ki makambele ki enyo to kwa nzamba ko kite na memongo si wapi tikana lela na misiro kwa mata zambe na ngaya siko ngana sani yo sani oba kenda ko lukandinga ubata mabasani po sani na bana msubasen bayaka na bango twana famille pauvre bise mi bay twana ko le mikemisa yuzo bimaka yo moko to pekiso oya na mwana moko elonja famille te mama na dikosi ne di train ada matrongo le ka famille pe bako linge makasi lo kwa 100 000 mais tata ne to moni te mino wana makambo yaka na bango na ba famille on mama eza biso ba escroja wata yo tika masi mbogo abibamba menga moko na kota el malewa na baninga na uti na soso na zone en tout cas nanda ko yo li abatembele o dala mapambo li minga na remarkaki zungsanga sima na bere na sala ka ibili sana hiyo yana masumu msusu mutasali na yote yo moko sali bepekisho ni pambo li na yebi ni fa fino mwana nga otanga no makasi te ato otanga mena no zimu sana malonga bambongo jiwa wa oba kinape eko na tanga kinape tanga zako mi mambongo na ndako bapana mabaini bona bapesa ba conseil mwana jana mbongo jiwa wa ko ba muni mbongo mabo ba mama mingi basaka kokisa bana bango basi ne mibali olie de otiki moko otondi te mena tika ka pona ko mape pokwa era forseka ermo ke bomba ngo ngoko to sina meka ka lipita suko fikan utika subu tena mele bele tika ka mukino otondi te mena ka meka so ke na pon donc forcément mai eza ka premier mi-temps na sera de deuxième o soko fidango tu okotonda te mena pesa repoka publique na bombaki to viva boy mai de bele de aya ya mwana lingaka mai eza camarade ya mutu eza mai na nguba soko za na sampa ke na miko somba nguba oninga nguba propre te ko esangana na kokula ko eza lepe ebele yesu kutaliki na nzela fimbo na beta aganga na niveau zero kono mukila yasa talaka mukina bango me ata tera pamba na mitendi akala azaki na ngoti ona mitendi ya Israel kasi kote yesu abota makiti ona Galile azaka na mitendi ya terre lokati bezo pesa usona maluku na $200 azaka na ngota no mukili yaba ngolo bakenga yesu ngondi mai abota mi pesa bataba isika bataba balala kache bango kaka akoleli nazo bisa yo pomana ke kobongeza bakolo kala kolo mukila bimo paya même paya kolo mukili foza militaire koleka ya kimbangu salisa bana bitike awa ndeko ya Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, beba diaspora ya mokili mobimba. Boyoka lisolo ya malamu na memeli bino. Madame Dorcas Nzumba Muteba, présidente ya ONGD Action Plus. Na voilà, bonjour, bonsoir na bandeko nyonso bazili bakoya kolanda biso na journée lelo na chaîne na biso ya Musakoli chaque TV. Kolo lelo tokutani na mwana mboka Pasteur John tulingi tosala na ye mwa mateya moke mpona kolendisa bandeko nyonso bazalaka na libaku mpona koyeba kete nakende obeta kayubu eto nakende libaku si ya tro epa mama Dorcas mama ya bana potala kake mama azoyakala mingi te azoluka moyeke tosunga mabota tosunga bana bitike bamama bakufela mibali. Bonjour Pasteur. Musakoli Chaco TV bo s'abonner massivement à Musakoli Chaco TV donc on est là bino to le bien go on comprend ça très bien là on va ko bonga o ya loterie una biso ko bongeza kwata c'est là ko bonga foyo ka soni c'est là ko bonga fo sapatu na sike si la penda semaine mkuwa lokole monana mkuwa lokole na zolo belo polele soko lingo bonga fo za la penda lokola to courage na to so comprendre ko bongeza nzela moko nzamba atiela mutu même mwana na ye Yesu tala nzela leka ndiko na peso conseil oya koyokanga eza na miracle moko ta kobonga par ko se sacrifier yo moko ndiko na loba ko bonga eza ka koma millionnaire ko bongeza o changer ba donner ndongo vivaka ça on comprend na loba pe na lemba
kende bakopi bakofingwa na motu nyonso soki ozwaka mwa 4 000 3 000 esala 6 mois soki okomi na fois te ya 100 000 francs 200 000 okoremarke kolia na yo échange komi kolia na bakosa kuselo mbongo obongi makasi te me okomi na ndiko bato bazwa komana soki otala bato mpo apamba te opiaka nde etambusaka biso totala bato ntango tipoka na lie te te neke talaka na radi to mama le okende kozela fufu na bana na ye lokola mwana suka toka nde oza mokolo me oboyi kobima mais soki obeyi kobeta kopo oza na mwa lar na okende kuna te ntango ozokende na famille te 6 mois 4 mois mpopo okuta na fete bakopesa o valeur okende awapi koma na pasi ya pays me yamonanaka te eloko wana ezangi ndako mosusu tomonaka bana bazokima ndako to mwasi akomofina mobali abetaka bakopa azwaka mbongo ate ya mingi te ya motu te orokota na bisha kobomba bana misatu na mwasi boza okota mbongo ya ndambo ozwaka moke pari mosusu okota na masanga na mboka fona melande de bouteille wana eza na valeur ya 4 000 or 4 000 na moto alibota eza ya danger loba mwasi atekaka akufraka yo soki atekaka te bazelaka salaire na yo tika distraction oza na age bana tu baotayela yo erreur na yo ndako emwangani okozala tala naloba no makambo ya mikili soki ozokanga basi mingi bamanke mibali a partir ya ndenge ozobomba ye mwasi ayelaka bomengo te ayelaka nde confiance ya boboto apesi yo na nde bokena boye keba soki oza piaka elongi mosusu ozwi mbongo elongi mosusu mwasi ayeba koma na piaka tokibaka na ye bomi soki azwi mbongo akomaka moto balangaka kokatelanga ko apesaki mbongo ya kontina tuni aboni kona sami te babenga na moninga koma ntango azalaka piaka babengaki na moninga te de langage ekomisaka mwasi ekenge mobala malunga te nazoba na yo mwasi ayebaka mobali ya vie a partir ya confiance oya na 3 000 yango papa ozebisa ye ozosipike na dialogue mama na bundaka metalata je te dis okomona mwasi ate obongi te koyeba te mobala vie ye eza biso baescroja otikela mwasi mbongo abibamba menga moko nakota ye malewa na baninga nauti na soso naza antuka na ndako oyo elia batembele tala mapamboli minga na remarkaki ezongisanga nsima na berere nasalaka ebele sana yo eya na masumu mosusu moto asali na yo te yo moko osali mepekisi yo lipamboli ndako ya yo moko mwasi na oprope abotelo mwana soki ozwi mbongo ozokosa ye ozwi 40 $, ozokosa ye 15 asala mpe mabe te mpo bakende oso nasimisi mbongo kolia yo moko okikopo oyo ozobetele masolo mokosi ye 15 oyo obombi mpe orotya na poshi mpo obombela mpo na lobi oke nango pembeni lokola yebi te osisa na baninga ozende kosaka bisengo pembeni oyaka nelongi okupangusenzo motali malamu te mwasi na kartia melako mbondo oke yo mobali malamu toko na libanda kuna mobali moko shikito alula ambiance koleka ndako sontama ntango azotala moto aboye 1 mois 4 mois fona pipe je te dis devant oyokinga eya na mfutema moko te na bambela motu mponga na mona mfutema te babuzo bamakambo tosalaka yango komisa biso ngai kokotaka na baengagement kobala te soki oza plein na makambo nyonso otiki te okomemela bana no libabe na yo moko wakoyoka ngai pourkui mwasi otiezemi soki okimi ekomela ngo wi bakangi yo mpe te bapara na mpe balandi yo te yo okenda tala mibali wana loba reconnaître yakopesa mbongo na sima to atindaka mbongo ata na telefone so adi 1000 fois mpona mwana wana mwana nzaba kofunga oyo akima atika mpe na mwana akenda akoma kobeta bakope mosusu na basi misusu tala moto wana ata azoseka lelo lobi okuna na biso yo asilaka lokola pine tobokisa libiso emonana omona baliwa jeune garso otala bajeune te bakufa mikolo na tuniso ozoyeba basi mibali bazolanda mabe na bango eleki ya bayaya kala bayaya ntango mobutu bapapa ba 55 60 basala mabe oyo biso bajeune alongi osala te omona jeune 24 ans 25 à 30 ans tala makambo na ye koleka ya bakoko ndeko naloba no makambo so ndenge yango somona kaka kungu akufi ye batuti ye nini ye presse oma bampaka kala na piaka batosa resistance bandimi bacolama na kikokolo na ngambo oyo akoki yango tata linga futela tia komi mpaka sa so baterrain abombi mwasi na bana nzambe atiki aza yo jeune garçon ozowela kobrile betape na moi tozomona prete kotokendaka bakopo toyebi te ozotiaka basi bazembi kokima kofinga jeune okomona awa mabe amona mikolo kocola papa moko mpe na quartier boza pembe na pesi oconseil oyimie po aza piaka mpo ozokompare na bamusicien tala pere okutu nani aleki ye ataloba na ngai malobo bolobaka nazoyebisa yo malobo toyokaka na bakartier ekanga baporte ya vie bibembe mingi ya bano bakufa ezata kuna ndako
maman na yakangeli aketonga mama libanda pa baninga masa mero achore fe badia ikaka dama ko mero alu bana bien Peru ya salani ya taba pera baninga banoko bali papa na bona papa baninga taba baninga kutupenda bangu kingani mependa na msangelo pera chaka naye pero za shalu yo moko kolo papa obengi papa shalu apesha au conseil ya bima kama somo na claire je pesa na papa mususu akondimo ya kapiaka timu ko tamba ko sali simba kiyo ya kana babongo moko place socio yebita me ko tuno si osiriki ba père ba yebi nzela vi oza na mbongo oui mais bombi nzela ma pe na yebi niveau vi no mwana nga otanga no makasi te ato otanga mena no zimu sana malonga ba mbongo jiwa wa oba kinape eko na tanga ba kinape tanga za ko mi mbongo na ndako papa na mabayini wani ba pesa ba conseil mwana oza na mbongo jiwa wa ko ba muni mbongo mabo ba mama mingi ba saka kokisa bana bango basi ne mibali ko bisa papa binuki za tali mbele papa mwana 20 ans 21 ans mwasi azosa mama na kicheni na pili mama bomba ipa pesa mama bomba ko bata mafutela ke banyomba ma ya mapa so we bisi papa na bino makambe ebe père na kacha ndako ba bombele sekenzo kama na azobe mukolo kake yinda kande papa ka ko yebe komi trop tard na lo belo ba seri na bana ngai mama moni papa ko bisa papa bino kama ko kesi mama moni mbonga mwana elekia ya mobile ala comme si na mwana kinzo nti bakoteli papa fite ndere mopaya mekolo mwana ye na betelo ba chez ça na kongo so yokinga o même l'église ba kote yote c'est ça ba buzo be ça na kongo donc moni ba kinzo ke ba kote mbongo isa kale saka na ndenga botosi lelo koma père nani basimela ke film na mundako mwana 17 ans moi c'est bele film donc futa no banyonga mapa na tongo yi kende fili ya ba 7h mama mais c'est mbongo wa wingi donc moni soko telo ni na moite famille ko telo soko telo ni na moite yo moko ko sambo conseil na ko si la valeur na famille sana na kuta ba ba kola na yo ba bolemba o soko sipongo conseil na pesa yo donc moni na tsaka ba qui ça c'est bébité yeba ko pesa raison ko kango longola soni ekanga kayo banga ko bima pona ko luka ko luka ezaka na soni te batutu babonga na nzela ko luka nani bandalo le bandati le batigele ko bonga na makolo ko na sando to yesu kutale kina nzela fimbo na beta aganga na niveau zero kono mukila yasa talaka mukina bango me ata tera pamba na mitendi akala azaki na mutu ona mitendi ya Israel kasi kote yesu abota makiti ona Galilée azaka na mitendi ya terre lokate bezo pesa na maluku na $200 azaka na ngota no mukili yaba walo bakenga yesu ngondi mai abota mi pesa bataba isika bataba balala kache bango kaka akoleli nazo bisayo pomona ke kombongeza bakolo kala kolo mukila bimo paya même pas kolo mukili foza militaire koleka ya kimbangu muke na catholique ngana za mwana kolo mukili mena ko za ba terrain mo ko soko tailo kwa continent mukile za biso ba terrain na biso bo katani mais ça ya sa terrain azonga na epeka mokina bango moko mwana nzamba ye sa terrain et puis nzamba saka mala aboya ki abota mananda kwa ba so abota mananda ka beritier bakufi babola oto yambaka mokonzi wa matinga biso mobola akebota mane pa bata bana ba meme ba ole kame ba mengo wa bia par matiti oyeba nazo bisayo nayo papa so kolo mukilale kana kwata na nzala yo siko yebi yaya nako bonga omoni pinanga apesi prophecy yo kolo prophecy kana ndaka bataba bosa kana bia batai bino mabe wa koyoka nga merci Dieza bimaluka chola mande pasi monge uya chelo ni na moyo ya o bateli 1000 francs lebe okoma 4000 o sakana 1000 francs lebe okomi piaka o boko bimana moyo kutika la kozela ka famille fufa kozela ka or kozela biloko baninga bakopesa na licho soko biko lukate okoma aji moko bando zela ka batutala oko dependa na ko viva ba o ndoke na tangiringiri tike ezade poser la mutu moko beta ko posenge 5 ça toka pesa ndo futiki dike koto poto ke lebita soko ko soto soko sito zengi makolo ngaite na longola calculo ya moninga bowolo langa mena di mana sanfo ya si na sanga mbongo ebele ko komisa ngatongo tipo kana mai lamba fo ezala na tamba tana $20 ko pianga kilo
naloba na makambo miki eloko bato bazoyeba eloko te na Congo jeune garçon balingi feti congolais sokuteleka osepela makambo ebilobi te musique kokende makambo eza mabe te eza makambo apei oyo akendeki na boyi te nazoloba nde boyi kokende wana oza na biti nini mutu nyonso nyama kuta tanga te maza na biti soso bokolamba ye azaka na biti tala soso boyaki te tala soso ozwaki soso célibataire no ntango oyaki azali na mobali akutana basoso bamambo oyo balingani babanani baboti ba tala soso na bino azwi mobali baboti bana comme na objectif ya vie ata nakufi lelo nasi nakolisi bana soso asali métier soso bautaki na ye gemene epuis alelaka kokoriko na kigemene mais azwi mobali asoso kisasa baboti ne bana 4 bangai balambe mkolongo bamoni na bana batiki apema na bana bakola ozomona te soso apesi bifor mondele mwana balokotaki apesi bango bonisi oyo ata todame bana bakokola tokodame mais yo fe na ndako wana ti ba 30 40 ozelaka mpe ebongana te fe mokendaka bambiasa pokwa na ba$10 otekaka fer na ndako sa bayeba obima prete moko ezanga ntina masolo ya match osonyaka lokola okotaka match obeta bale na bomwana okotika vi manka boye yaya meme afrika abetaka masolo ya boye tata mona pays tasikaka mpe etelemanga na motema lokwaki naloba nini bandeko yaya aveugle amona Congo te meyebi ke toana pasi fo batelemisa na kwasenga ta mbongo ke na ponga bi batondi na kosenga pokola fanafana na ndako te bayebi ke kovanda na boyo tokoda amoni mokili te mandimi ako motema na prince basimbake na mwana moko boye so yoki so moto memanga wana yo ozotala makambo nyonso complet yaya ata balinga mpe yango yayebi te oyo naloba konga eya devoir oyo alula kolala abenga profete mbanga oyo alinga kolamuka ntongo mpona kotia miso palipali ndabengaka bomeme obongo eza miso makasi lamuka na moi tala kote nomona 100 franc mbongo etika kozala jamais na suni oyo epiaka 100 franc tingama kobongezaka na nzela kotola mais soki ozwika bato ani bakobetela mango tomona ndenge akemba ti azwi eza kisi te anyokoma na miso na biso yo leka kozwa soni babengo na kokoka te mpona komona mbongo na baza so amoni mbongo mpa motu owela kosenga nguma ekali na kope moi nde lipamboli moi ntongo ti mpoka nde journée ya lipamboli nazopesa conseil seni ndeko nga wakoyoka nga ate oke église fois 100 zela ndo kufa okende lola mais kobonga nzambe akosala na part na ute yo moko na nzoto apesa yo obimisa yango na kopo kosala soko okoteka soko okovoyage soko okosala nini sala nango sans frais bima namona mutu moko te nazoloba no clair akenda losambo aboya kobima kuta na bomembo atazwi profesia nde ya ndenge nini bima mozali awa mochange priere babandaka na courage alleluya dadi alobaki na ne oyo wana 25 ans soko miti ba 40 ezosimba ata komokosala bapriere akolelondire matanga bapesi na profesia yota bango kene église somoni biase moto aopria azolela seke mikumba eleki makambo eleki enyongo lokwa nzambe akoki te namemongo si owapi tika nalela na miso lokwa matanga nzambe na ngai ye sikonga nasala nini yo sala nini oyo bakenda koluka ndenge kobatama basala mpo osala nini akufa na yo lingi oza somi yaya nana aza somi ade azaka somi na lola moto apebisa ye moko batinda ye nana ade azali na camarade ekala nini na lola babenge tokende olamba azalaki ye moko na lo me bitambo atamba lokola moto akwesi mbongo ti akobebisa lola tokoma lelo na ngambo memame motu moko abebisa mokili bongo biso ebela voilà bateya yo ade premier infidèle onatomba na mwasi azosungela mwasi asoloka na bamakaku na bambala sata ekotia litoi yambu maa na mboka ebeba nalola kope ezalaki te ofandika bosengi mbala yango moke ekwei na mapesa ade aza otambolela nini bitambo atambo ada pertili balola ngai na kotini mbu asuka ada bakina olola ofele oza kongo pertili bala moto atumona kopi nalola ada ande nzambe atalaki ya mobali asengi misala okende opikoloka banzete ayebi te kopikola olingaka misala pa misala eyada tadi atepso na nga
nakolia yango mwasi akofanda ntongo ti pokwa tali na mbala bamakaku sheri ake wapi bitambo atamba na lola sa kamaradi sa maabo kilo sa nani biwayawaya one koluka nini na lola da oluka nani po okutana nini po umela babebisa mwasi biso tozwa ngambo na yo nzamba pamba merci nazolobela aperturba biso fo il les a choqués oh bazaka dete troisième mkilela ta choqué 4 personnes kaka alingaka kopi saka kopi obeza kaka obi so kama na ndau kuso zangi na kwa na camarade te faut fana moko na ndau ta tebe so yona en tout cas ozali na mwasi pe malonga nzamba pe kyo na lola oroboza na bino calme biso sotolonga na bapashe tokutaka na lola na facilité sa camarade sa mamale kisabo kilo ada bitambola tambola okendela nini okende kotala nani poko tuna bino lukaki nini eva pe mobala azotambola kolanda ete folobake okewa bipapa nalandaka yo nde tolia mbuma te nzamba papa merci papa c'est bien. Voilà, merci. Vous comprenez déjà que nous commis déjà na suka ya lisolo na biso na pasteur John l'idée ya pété. Que vision de chez na biso Bana vraiment ba difficulté mi to moy na mokili. Ma ko pesa poti ya. Nana ko lata bera makambo. O passe ya bi. Mutu msoko mwana ebo nzoka ndemba kama zo mwana soka beti lo ko piquer gris. Kama ko premier témoin. Makambo na mona so na beti lo ko poeba. Na lembanga de pongana kolonga. Na kabelanga na nani na memanga ti lo to komi demi finale yana kam soko tere ngoso masimata na zongi sima na kusuka wa tokeka challenge donc moni boire espoir te et simba te tant que ça toke réseau ça na suka et lambe ko sabatu yo te ko lambe ko sabatu na lipapa ola tu elamba ko kabelinga ko banti ko kabelinga se ko kabelinga vinyo on a kati makambe bata mitamba ko bia minene lo lobi bakanti soko tangi te makambo za mavwa or makambo bisu basala minene le kanti chi donc na biso ko lembi yo moko avant lere buka wa disqualifier zamba linga moto ata so bela ko bina suka za na confiance l'espoir peut vivre donc moni de la vie c'est la tentation soko mekami te ko koma na rompete vrai boxeur fa bi ma champion ko pesa baninga kao et puis soko lati ceinture ko s'appelle le lutteur moninga ninga bete ko linga ko ya pe kao donc bi ma champion ça adversaire tala équipe bi champion na ba forfait ma ba pesa bino valeur on betaki nana c'est pas na vie facilité so ba challenger copie de cop tous les temps il faut comme un niveau même qu'on lamba faut réduire ko koti maleo ba sombi pena maleo ba telo 3 bouts au sentir na ko beta ngo tout est vidé maintenant calculer ka le ni 15 au lieu de otiki moko otoni te maintenant tika ka pona ko mape pourquoi et renforcer ka ermo ke bomba ngo ngoko to sina meka kali pita suko fika utuka subu tena mele bene tika ka mutino otoni te maintenant ka meka so ke na pon donc forcément mai et ça va premier mi-temps na c'est la deuxième oh so ko vidango tu ko tonda te mais na pesa repo ka publique na bomba ki ba to viva boy mai de belé ya donc moi na lingaka mai mais ça camarade ya muto eza mai na nguba soko za na sampa ke na miko so baba nguba on ga nguba propriété ko isanga na ko kula ko ça lepe belé et on peut consoler 35 makasi kana mai zala oyo bebela twanga za soke lati openda o sentir o kangi di kofi bokanga o sentir na kate biku ele ba 2 jours logo na logo o sentir que libe c'est até soko solo ba mingi soko mutandi ndaki na mai faut pema bangumba bichope tigala vide zo balika kala so utana ba terrain oyo donc mwana ba ngalo koma gafana la fana nyoisa lokolo ndena bimaki na match bisi kotambola mingi kolia mabe bisi soko mo kangama mo santi que no que silo bi malu na pe maturo kala mo kate zaria na ala makambo zo seka na biso ba démarche abi so nyoso mona o wanga ni kwa $100
yo moko kotumona na barman be likambo te sela man sembo wana lingango mi yo boza partenaire na ye zemba on ba ko tire de c'est bon nani c'est le côté ya kela zaka na souci ya kela jamaa la ta souci c'est pas quelqu'un ba liebi maman na mini fana si na bana yo mo bola nem ta zaka na souci a vie ya kela souci na ga zambo ma sengela fait mais puissance de terre charge ya famille de terre mangana mutiro kwa tre na bana msuba sen ba ya na bango toi na famille pauvre c'est mi bayi toi na ko le mikemisa yuzo bi maka yo moko to pekiso boy oyena mwana moko elonga famille te mama na dikosi ne di train ada matrongo le ka famille pe bako linge makasi lo kwa 100 000 mais tata ne to moni te mino wana makambo ya na bango na ba famille o mama ça va pas pour là merci papa ndeko ya Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, pe ba diaspora ya mokili mobimba boyoka lisolo ya malamu na memeli bino. Madame Dorcas Nzumba Muteba, présidente ya ONGD Action Plus, na mwa muke oyo nkolo apesi ye mpona kosunga baorphelin bazonga kelasi malamu. A lancé appel na baye nyonso tu oyo balingaka nde kosunga baorphelin, occasion yango yo epesameli bino. Zongisa orphelin classe na sac, bic, cahier, uniforme package to pe biloko ya ndenge na ndenge. Madame Dorcas Nzumba Muteba lobi mosapi moko esokola kelongi te o. Remise ya ba objet classique epai ya ba orphelin ekosala mabongo mokolo le 3 septembre 2023 na ngonga ya 13h. Ndeko nyonso ya bonne foi oyo oza na contribution na yo mpona kopesa baorphelin, benga kaka na banimero oyo ekokoma na kati ya ONGD Action Plus. Ekosala nde kitoko. Ndenge kaka ozokanisa ete bana yo bazonga classe kitoko, kanisa mpe baorphelin oyo bazanga tata, bazanga mama, bazanga pe moto akosunga bango. Ya moke o Nzambe akopesa yo soki osungi ekosala ete bazonga classe kitoko. Kolo Yesu Masiya akozongisa ya mingi. Occasion yango yo a ne pas rater le 3 septembre 2023. Zongisa orphelin classe et c'est loco. Salisa bana bitike